nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penza eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala moto liboso afilma biso concert ya liboso na Suède na 2001 2002 la digital bino boyebi ka le biso to yebi professionnalisme na nanu kutu boyete donc azana art na ye na singa na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango babi se bo mona biso vraiment lelo ma doko ta bandeko no santo beta to senga ko lycée to senga permission eza grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi parce que l'élection ezali lolenge oyo mboka eyaka na pété na pouvoir UDPS ezali parti politique o ezali ko prôner élection ke bokonzi yaka na nzela ya élection biso élection et bokonzi ko ya na nzela na dialogue te parce que ba dialogue bandi depuis 1982 UDPS wana oyo bomonaki le soi-disant individu ezalaki Félix Chilombo na Mavungu Bruno Poati bango bakosi batukeno il y a dialogue tendu de la main de Kabila le loyo bango kaka baboyi Bote pour Nabi nos bozu vraiment chance sur la Nabi soto le baik to rozala pe to rozala rara parce que site internet et kokufaka jamais bokita bo matanding to le baik bo moko mboka kilwanyama to le maté to pese information tina suka vraiment je dis encore un grand merci pour Hervé Lolo azoti kangata le baik ya ozananga e manali bende to simba bo moko mboka tito comme son place et comme raté to luka ba information na ndenge koki to prometa ki bino ke to kuta na prochainement pour no betali sur la politique ya IDPS Bomona qui belema au toté ko ça la fois passée bandeko baleka qui intervenant bazaki belé et cette fois-ci tout le bas qui était non il faut to luka papa Médard parce qu'à chaque fois que tu sales l'émission et que ça là bas choc tu réserveras droit à réponse droit à réponse à l'élo to luka qui to binga papa Médard ayaki pona ayako répondre par rapport à l'accusation batena qui contre et pour y plutôt alors tu me kempe au pesa mbote pas papa Médard mbote na yo na pesi pe mbote mingi ndeko mbote balandi ya émission na tango batu batala ki émission na yo to e bana no santé na yo parce que santé no to ebite ce que za bien santé za bien nzoto kolongo no santé za kitoko batu batala ki émission na yo ba benga kiyo ba ebisa kiyo yo mo reposo ki chance au tal émission na ebité sangonini o meme libiso na no pona partie na no e concerné partie oui na zali ko klobakaka pona partie ba organe ya parti zotamula malamu ndebe individu oyo balinga ki comité na place ya président ya parti o azali ko engager parti na batiers nde bango sikoyo liboso ya peuple liboso ya base ya UDPS lobi maloba ezalaki mususu lelo pe maloba ebongwani ekomilika mo mususu nde yango ka kezali mais parti UDPS ezanango parmi ba individu bazotia buzo bana kati ya parti pour à chaque fois nazo yamba bataille UDPS baso tenir qu'à propos moko que ben individu ce n'est pas les partis mais ben individu or parmi ben individu papa Médard oyebi que posa parmi ben individu baso tia désordre na IDPS na tuni ce que oyebi to yebité mais ce que lobi que ndeko Médard ozali parmi ben individu ba côté désordre ngana ko kama ceux qui okutanga na likambo nini songolo pakala o na ke ko engager IDPS na libanda ke ngai awa ezali sous Etienne Tshisekedi président à parti et comme ngai Médard Obena Kendaki ko signer quelque part accord. Obena Kendaki ko zoa le devant ya IDPS. Na banzi ce que monango loba de Médard tika ko loba na place bongo songolo pakala yonde muto Kendaki na place ya Etienne Tshisekedi na IDPS. Wana nde na ko loba ki ya solo moyena loba wa izate. So ke zali loba. Koko sakate po bino basamba. Na koko sate boko. Et place les kambo izate olingo bamba likambo. Na roko sate bandeko bazola na biso ba comprendre que nazoko sate parce que tout ça la mission na biso preuve à l'appui pour na ko inventer ba makambute je crois bien de ko réalisateur Azana Hervé Lola sur ko balancer moi élément wana au balba qui était papa Médard
azasus na IDPS te bongo tozonga bato ba comprendre pourquoi nazolo ba ete kaza parmi bato bazota des na IDPS et droit à réponse est réservé na ngambu na ende ko balancer no molo kwana. Nalingaki to sili sa place wana ndeko parce que opposer question moté soko lingi na yebisa yo alongwa na parlement debout victoire akoma na lokolama oui to sili si émission te mais le quoi yo mo zongi malamu olobi ke medar esi alongwe to potano ne bandela olobi ke balongwe na attention tango longwe na organe longwe na parti te na parti ozalika tango longwe na organe ozana parti te mukolo o to confirmer que bato wana ba postuler na kombo ya parti mususu parce que siko to union ba preuve matérielle te mais toza na ba information déjà mukolo ba kenda ko déposer candidature bato bazala ki wana et ils a même na ba image filmée. Merci bandeko oboti ko landa vraiment élément nande to le ba qui était to ko c'est la mutu makambute bomoko ya mboka ba titre na biso ezalaka vrai. Toko saramarambute ndenge tokomi ndenge zalaka na kati ndenge tolobi na émission ndenge bomulandi pe élément wana ndenge zaleli tozoko c'est la IDPS makambute pour IDPS pendant IDPS za parti au bana mboka balingaka mingi ezala kuna na diaspora ezala na mboka Congo batu balingaka IDPS tokoki kolinga jamais ko inventer makambo na to boma IDPS mais tolingi ete IDPS etambulana lomemia etambulana kimia bayeba eloko oyo bango bazali koluka et non bayela biso ba histoire fort. Pourquoi to balancer élément wana papa Medar omoni élément wana makambo lobi pona yo réponse eza na ngambu na yo par rapport à ba qualification oyo ela ki biso yo ebisa ki biso confirmer biso les matos sala ki na yo ke osana IDPS et au-delà ya wana yom tout ça l'intérim sur Dieu levé d'ici là kutunga na sala qui erreur émission na bi félicitations parce que ne ba nomo président bisa ki non rectificatif na commis président et maintenant ça l'intérim d'ici là na rekoma président et oyoki mangamba lo bien que yo oza présenté et d'ailleurs ba longola on a parti réponse eza na ngamu na bana mboka bazolando bazana emikili apoto. Merci bandeko monto anomaka monto azali ko révoquer ba membre ya IDPS c'est le président du parti to pesiye bokonzi wana tango to kendaki na congrès ya Yambo ezali organe suprême ya parti tozalaki na limité 13e rue industrielle ezalaki na date il y a le 10 au 14 décembre 2010 IDPS ezalaki na congrès kuna nde to pesaki mokonzi ya parti mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc bokonzi ya konome pe ya ko révoquer soki muta lobaki alobaki liboso na ngai awa nazo kosate na kolinga cameraman apusa tala malamu lokola ezali awa ezali décision 106 ya mwana mboka 2012 de comédien oya okosa bana mboka tikanga mona talela bango po la malamu tanga po bande ko bayoka yango tanga non décision numéro 106 IDPS PP/12 du 14 novembre 2012 portant exclusion du parti des 4 signataires de la déclaration de désavouement ou désavouement du secrétaire général du parti. Le président de l'UDPS pour la démocratie et le progrès social, UDPS, vit le statut du parti tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en leurs articles 15, 19 et 20. Point 1 E3 22 1 E2 et 23. Vu le règlement intérieur tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ces articles 17, 30.3, 67, 68, 69, 70 et 71. Constatant qu'il y a récidive, donc récidive engela ça ba récite loko mbala moko na mbala tout sambo na sambo. Ko ine loko moko mbala belé yango balobia. Constatant qu'il y a récidive dont le chef des signataires de la dite déclaration vu l'urgence et la nécessité, décide, article 1er, sont exclus du parti. Les cadres du parti dont le nom, post-nom et prénom sont ci-après repris en regard de leur fédération. 1. Panzu Apollinaire, Fédération de la Funa. Wanja Katoto Victor, Fédération de la Lukunga. Mukadi Tamiz, Fédération du Mont Amba.
Kanza ne Congo, fédération de la Tchangu. O Bazalaki exclut bango yana bana mboka bolandi tolingi te to interpréter ba makambo belé. Voilà, il y a un article de Bolimisanga parce que na qui deuxième page nango article de Balobini Niboy sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa le 16 novembre 2012. Président Etienne Tshisekedi Wamu Lumba IDPS Ndekomedar signature est-ce que ça y a président Tshisekedi tout a été na banzi na miso na yo tant on a tuni de quoi Apollinaire à Walobini que décision est vraie parce que tout ça on pense ça oui makamunyo c'est ça ko lobama awa bandeko pardon nakata na éclaircir le mot quoi bandeko bosali ko landa biso bo condamner biso te pona monde déjà ko mo bimisanga na poisa nami bimisila yamboye te ye abimisanga tina suka émission oyo ezalaki réservée contradictoire avec le monsieur Panzu qui prétend être aussi président comme notre frère Médard Wazapembe Nanga Yekuto Ibsenga Zano nous présenter si Dieu levé d'ici là comme président il fallait qu'ils aient la contradiction naie mais ndeko a soulevé moi préalable naie ou ezaki a ko passer émission contradictoire te nan ndeko Médard lokola ezalaki vraiment na posa ndeko Médard à répondre par rapport à l'accusation yongo moni ete ndeko Azalia wa andimi à passer peu importe que son adversaire a refusé ben il y a le biquet à quoi répondre na yata contradiction zate à quoi répondre babiloko to tangeza par rapport à ba fait au baretena ki pona ndeko Médard batena baretena kité mais batena ki pona ndeko Médard yango bo mona été ndeko azo répondre par rapport à babiloko na baloba ki pona e pona préciser le sous il fallait que ndeko ale kamen a sali refit aux alaki ne awa albi a relekate azana ba raisonner o apesi prochainement to Rolandae Boroyo Kapé ba déclaration ne pour ni abwa qui contradiction dans ndeko Médard to ko continuer l'émission na biso balandi pourquoi tout tangi décision oyo et pourquoi yo aussi occasion ya ko répondre na mukola yo pour na bandeko ko manuela moi makomami oyo batu ba yo kayo lisusu merci tozo kende parce que esengeli to limbola malamu bandeko bazo tala biso oui bandeko awa na tuni ndeko Apollinaire Panzu ngana lobby tala décision balongola ki na parti président a parti kolongola ezali suspension te mais kolongola exclusion na tuni yo lobby ndeko Médard balongola pesanga décision po papa na plateau c'est-à-dire oui. Batunu sozo landa biso oui ata lelo président ya parti bisika azali ata otuni na 4 minutes est-ce que ndeko Médard alongwa na IDPS ko biso te mais Apollinaire Panzu yango batika koloba makambo lokuta pe ko ya koloba komba IDPS parce que toka koloba na IDPS awate aza membre ya IDPS te na koloba wana plateau na likambo songolo ya IDPS te li membre ya IDPS ye lokola za membre ya IDPS te tuzana azana droit ko vanda wate po soki to kenda kanango na bandeko ya libanda na bandeko ya mboka balingi ba place tozali ozoka kokosa eza malamu te balobaka sembo parce que na kati na sembo mboka ezo sala nini ezo fungama pe bandeko basala nini bazo ye babo solo lokola tozana bo moko ya mboka esengeli tolo ba solo nde yango wana bomoni ndeko oyo na plateau moyen avant d'exate ngai na yaki ne loko ezaki munduki na ko loba pamba te na lobaki pona loba te za munduki yango oyo siko ngana ye nana za membre yi de pes bandeko bazali kolanda biso bino nde boko pese yano oyo na ngai te parce que bosinga ki to sala musalo to zali ko sala bomoni ete to bengisi ne kombeda azawana nani azana IDPS nani azana IDPS te mukanda yango bomoni décision mukanda kutite meto le belamna la terme approprié décision yango au président asignaki concernant ba membre au bazalaki exclu na ba membre au bazali alors bomoni binomoro bozana réponse de komeda bataille IDPS misusu ba poser candidature misusu ba poser te c'est quoi to landa ki déclaration ya ndeko moko batalaki émission za 4 na site na biso balanda qui ont bien que ba oyo nyonso ba poser ba candidature na bango ça n'engage que et concerné IDPS IDPS a reposer candidature si côté parce que bazana makamna bon bazolanda ya dialogue ndeko malobeze pa inayo merci likambo yo na lingi na fungolango kitoko bandeko na libanda mboko bolanda na kati ya mboka bolanda papa soki otuni malamu ndeko Médard na IDPS bandeko mususu ba poser candidature mususu ba poser candidature te pona nini na lobaki ba individu
balinga kokomisa IDPS lokola domaine privé po ba mema ki ba congolais na lokuté surtout base ya IDPS kokosa bango que c'est le dialogue bazo kosa au dialogue tandis que lelo na Congo démocratique dialogue les consultations ezali na maboko ya M. Kabila un dictateur mutu azali ko violer constitution azali ko violer loi électorale boko vanda na ye pour un dialogue ya passation de pouvoir boko sala nini parce que loko M. Kabila zo sala ezali glissement c'est-à-dire mandat mi balé et sili mandat mi sato akoki ko kende na yango te fin ya mandat na ye pe ya tricherie et si ekoki na sanda soki motoba etikali nde M. Kabila aya ko sala consultation pour na ko kende na dialogue ya dictateur aussi au mona pour appeler Sabino au pouvoir mutu azali ko violer akoya ko pesa bino que non mais c'est Etienne Tshisekedi zwa peuple congolais pouvoir na bino na zwaki na 2011 oyo Etienne Tshisekedi azwaki oui bongo ce qui est arrivé que ba pesi bino na modèle ya Kabila te totuni kaka ngai pe nazo ko pesa yo ya no oui na modèle ya Kabila ekoyaka mukolo moko te Kabila comme na niveau qui a bien Sabino bo dialogue c'est kaza pe ouvert pesa bino pouvoir le roi bo réclamer ndeko mpanzi sango yo zo lota obezo congolais te nazo lota te tozolo baketo parce que likambo nazo loba awa ezali likambo ya mboka nation congolaise oui awa monanga membre ya IDPST na minute oyo monanga yi congolais mwana mboka nazali koloba makambo ya bomboka c'est-à-dire ezali masanoté na minute oyo soki olobi dialogue na organiser dialogue qui convoque qui consulte c'est M. Kabila ozoka minute est-ce que mais balobi que yé à ces bazaki na accord cadre mais ngana zoka moyo hein parce que na accord cadre dialogue ekozala mutako bendango ezali communauté internationale oui na communauté internationale mutazali ko consulter ce n'est pas M. Kabila ozoka M. Kabila te mais oye monani na pété que M. Kabila asi azo tchola azo luka nana ko bikisa ngai nana ko bikisa ngai bino boya c'est-à-dire azo sala ndenge nini na lolenge azo sala pour aluka glissement alors que moi je suis sincère ma bé ya sali abomi peuple congolais a pillé Congo démocratique systématiquement na ba minéraux nyonso sengeli a sali est-ce que o sala alobi ke ngai na ko kendenga moko te na kende na bana mboka pe to kabola mabe onga na sali na bango elongo sikoyo ya zo sala nini makanisité za bo solo ya mboka na biso ezali bo solo ya mboka na biso ezali kanisita ngate likambo iza solo un seigneur de guerre boko kende ko vanda na dialogue na mesa po apesa bino akosala ka yango mukolo moko te akosala yango mukolo moko te nde yango siko bozomona Kabila sali nini abike lokola na parce que l'élection ezali lolenge oyo mboka eyaka na pété na pouvoir UDPS ezali parti politique oyo ezali ko prôner pe élection ke bokonzi eyaka na nzela ya élection biso élection et bokonzi ko ya na nzela na dialogue te parce que ba dialogue bandi depuis 1982 échec en échec ti dialogue ya suka wa ezalaki na Sun City na accord donc na accord à Sun City kuna ezalaki échec awa poto silsate les concertations to suka nango wapi lokola zo makité leloyo elukami ndenge nini lokola Etienne Tshisekedi na IDPS bazo zo mate tikanga na ya na dialogue oyo nde bakende ko consulter bomonaki na IDPS banani bayaki Kalev responsable ya service ya renseignement numéro 1 ya M. Kabila pour la consultation aussi au mona likambo wana Etienne Tshisekedi place wana IDPS place pour tozali wapi yango na lobi na boye dialogue na bandeko bazali ko na lobi boye na bandeko bazolanda ngai malamu likambo awa au dialogue ba mususu ba pesi candidature te parce que bato ba kosaki IDPS na dialogue il ne se retrouve pas IDPS wana oyo bomonaki les soi-disant ba individu ezalaki Félix Chilombo na Mavungu Bruno Poati bango ba kosi batukeno il y a dialogue tendu de la main de Kabila les loyo bango kaka baboyi ba ke ko embrasser monsieur Martin Kobler akoloba keno nous voulons le dialogue prôné par l'accord cadre d'Addis Abeba il y a le 24 février 2013 yangote oh ya M. Kabila yangote donc bato bamoni sinon te peuple congolais a lapidé bango IDPS yango moko ko bengana ba baluki na lombango nyonso ke non nous disons non au dialogue papa o ezali kambo ya mboka to salaka nango masanote lelo ba komi élection na élection ba milengelité sikoyo ba kozwa ba candidat IDPS ba membre IDPS ba koma ba candidat na provincial ndenge nini donc au confirmer que non vous posez candidature tuna batuana mais papa sois quand même clair bon aux alliés so qui là continue question na ngai yo confirmer biso
que oza membre ya IDPS. Oui. Très voilà, puis tous en a document awa. Ozo l'accès bisoté que yo balongolo na IDPS oza na IDPS. Je crois bien que ozali koloba ils ont engagé parti directement ou indirectement, ils ont engagé parti. Oui. Donc c'est un peu ça. Eux na sepeli que loko na za na source. Tolingate tous a information d'une manière ramassée, mais tolingate tous a vraiment na source. Na sepeli pour na za vraiment na source, yo za na source ou éclaircir nga ceux qui certainement vous posez la candidature ou vous posez à quitter. Ceux qui sont dans le groupe de gens qui vont poser la candidature, éclaircir l'opinion. Ceux qui bokomona bandeko omona qui est membre IDPS a posé candidature. Pona nini? Pona nini? Membre IDPS omoni ils sont nombreux. Baza ba candidat sikoyo indépendant. Pona nini indépendant? Bomilengélité. C'est le voie qu'il y a na bokonzi zalaka élection. Jusqu'à présent, depuis 2011, Etienne Tshisekedi n'a pas été contraire aux élections. Ça n'a pas contraire. Maintenant, bino bokosi ba toutetozo kende na dialogue. Dialogue on est comme na veille à la consultation bolobi que non, nous ne sommes plus pour le dialogue. Nous ne sommes mais bon, boza pour dialogue té. Boza pour nini. Boye bisate tango zo boya dialogue c'est que quelque part les années loko. Ils ont commis une élection provinciale. Pour nous bimisa combo élection provinciale est commis kilo na munoko. Ba kenda ki ko engager IDPS place ba koko ko engager en côté. Ba yebi que dialogue ils ont accord cadreté. Dialogue ils ont Messe Kabila. Nous sommes pressés. Pressé te. Aussi mona ligoro da sala comme mone loko la ngombe. Nde loko ba kende ko luka. Expliquez-nous la poto balanda no eloko na bien le pour awa ezali masanoté, c'est-à-dire nul n'ignore que celui qui engage IDPS ezali c'est le président du parti son excellence monsieur Etienne Tshisekedi mutazate, c'est-à-dire ezala dialogue ba magoro do na bazala ki banani ngana za na posa na ona ba no ba magoro do bazala po ngombe déjà no mo ndete za no président mais ye mutu monene bongo ba magoro bo consignon ya ko nommer ya ko engager c'est le président du parti ah bongo yo na simanga medara na ko kende ke non ngai na zo kende na ke ko signer dialogue avec quiconque que ce soit azate ce qui président sali angote ezate lokola président apesi aval te na likambo na bango ya dialogue wana azakuna te maintenant lokola biso tozali ko prôner c'est-à-dire élection il y a lolenga mibale ya kozwa pouvoir par élection ou bien par omoni na lolenge moko c'est-à-dire voie légale na voie extra légale, c'est-à-dire na voie légale élection ezali na voie extra c'est-à-dire peuple congolais a revendiqué droit na ye tel que musukusuku yango wana wana zo tinda peuple congolais na désordre mais ils ont désordre té na tuni mutu ezali droit na bango ils ont droit na bango hein ils ont droit na bango ceux qui par exemple nous allons violation de la constitution, violation de la loi électorale. Ceux qui peuplent la lobby, ndé a sali boulou. Bala poto toluka ka précision et ça la rami tout notre tout na rapport tolinga raté vraiment tout temps bona sima maloba batu mais tous à la likolo ya maloba ya batu. Tant mutalobi, biso peut marcher likolo maloba wana pour éviter des interprétations inutiles. Vraiment tous ça na tolba qui trolembaté pour nous le l'information, je dis un grand merci et pas bandeko batiki ngate bazo ko assister ngandeko Chris Mulunda nebi kozana très fort. Moi coaching à libande sala moi bien bande ronyo so bomo rambo na pesa bino bambote za intilulu na bossa John Tambo et perso zali vraiment coup de chapeau no Hervé Lola yo no bossa no yo bano tango ko banana jeunesse ti na apocalypse tala rayo bomo ramboka kilo anyama toloba ki okoi batikio okoi batikio bomo ramboka soza makasi tele molanda tout ça na to continuer émission tout ça on a papa émission na nécessité donc papa tout ça continuer émission olobi nini pona IDPS nzela bozo kende liboso. Merci. Nzela tozo kende liboso ezali vision. Est-ce que les visions bozo na projet pona to comment vision ya IDPS c'est les visionnaires, c'est son excellence monsieur Etienne Tshisekedi qui est le leader, le visionnaire et le président du parti. Papa awa ezali kambu ya mboka. IDPS patrimoine national. Mulolenge mutu wana azali. Papa eza ye mutu akofungola biso to tambulaka. Mais tokoki ko sala makanicité toko tana na ndenge na biso to mona ke non to komiye yango te nde makambo ekomi awa mais nazolo baboyi omoni ndenge bato mosusu bakimi awa droit de réponse bandeko ya poto bakosa médaille akima parlement debout victoire
Medar ayiba 1300 euros. Nazolo ba bande ko poto bazolonda. Na yebite soki nani na poto atindela kinga 1300 euros. Na compte ya pa. Oui, ndeko ata na yoki yango epai na bino te na bomoko ya mboka mais na Congo mikili ba lobango Medar muyibi. Et puis je cite le nom, mutalobango ezali Richard Mukendi. Alobi Medar ayibi mbongo 1300 euros. Na yebite na poto soki na natindelanga 1300 euros. Bande ko poto bango so bayebi wana. Na yebite na natindelanga 1300 euros. Bande ko poto bozali kolanda émission o ayebi ki atindela ndeko Medar 1300. 1300 euros. Numéro na biso ngwana na sia. Bo esitete bo benga biso. 1300. To lukae. Biso to zalaka boye. Ceux qui ozui information ko esitete benga biso to ko luka. Ce pas ça li refi to ebisa bino ka sala ki refi. 1300 euros. Et pe bimi na po bosu ki sae. Bosu ki sangai bande ko nazali ya kofunga mapona bino. Et pe ya mi ba succès le loi ki pona na ba preuve. So ina ba preuve. Na ba preuve ngana lobaka pamba te. Et pe nazali ko loba lisusu na émission asala ki na bandeko. Ndeko auto ki masiko Apollinaire Panza lobi non. Akota ki Mario kuna akenda na makangu na ye moko. Papa musala ya parti basala kana ngoma sanote. Ndenge ngana nazali awa très fort. On est allé art de faible au télémia à pona ko finga batu. Et loko ya kolobeza te tu n'es pas membre de l'IDPS olingi ko engager IDPS. Non, ça membre de l'IDPS. C'était pas preuve nanga yango yo. Ya ko engager IDPS ao. Et loko kolobeza te ako sakabino na média. Oh non, Medar sala boye, Medar akima boye, batindelanga ba veste, Medar yiba ba veste nanga. Oh. Il a passé hein. Mais ndeko Medar boni batpe bazotambolaka na Komona, est-ce que problème ezate yona bango. Bon, tout que non extra politique, hein. Problème ezate yona bato na popa comment na bakization tina makamba bilamba yo kimna bilamba. Mbongo ça se comprend peut-être dans mbongo il fallait faire fonctionner parti mais bilamba. Vous avez un problème na batuté. On a ce que na extra politique. Yo si au mona. IDPS azana magasin moko na libanda. IDPS azali na ba donateur moko kotindela ba membre IDPS bilamba. Aussi boyoka yango. IDPS azana magasin ateka ka bilamba ezali que non ce que yeba bandi kotindela bato. Ou bien eloko batindela kinga yeza ya IDPS. Biso to tindeli Medar na magasin ya IDPS ndeko songolo atindeli Medar na compte ya IDPS bilamba pona IDPS. Tala. Art ya ba faible. Arme ya faible. Ce sont des injures. Yangonde na lobila pour lelo na bisi yo o na lingi na lobawa. Je pense qu'il n'est pas membre de l'IDPS. Balinga kangaye. Qui? Monto a outi ko kimasiko. Nani? Tanga ko mona eti. Obinga Apollinaire Panzo awat. Ah. Ngana tangi yawa, le suspendu, l'exclu pardon. L'exclu du parti. Apollinaire Panzo. Apollinaire. Ko ya ko kosa Medar boye ngana ye yunga ye na ye. Ya kimi pona nini? Parce que bande ko nyonso libanda babano zela lelo droit de réponse. Et puis on dit que c'est la vraie décision du chef. Na mis son abino, la vraie décision du chef. T'as la cosa la aventure. Ndeko, au moins IDPS c'est un patrimoine national. IDPS c'est le roi ça nangote. Au moins ngai na koloba fonctionnement du parti. Et ça na ba organe, le lingue ezali ko tambola nango. Na ko saka na IDPS te. Ça bongote. Les lots koloba babiloko moko impossible. Non. Akosi batu. Bonjour au Parlement de Beau-Victoire. Parlement de Beau-Victoire, bah ça n'a pas sanoté. Nazala qui est élu. Et pénal les lots Nazali quoi assumer. Le Medar na précision. Nazala qui est élu, talibi qui aime tatia yo. De repanzo. D'abord pour nous prouver, pour nous yango akimi pamba te. Alobi que pardon aux honneurs parole. Hier alobaki que juste président Anomaka, ba président Yafuna. À part le président Funa, où est-il qu'il y a une composition yende mutu atiaki yo. Organe informel n'a rien à voir avec son fonctionnement vis-à-vis des organes formels du parti. C'est-à-dire Nazali Kolobali Kambonga na parce que na le président du Parlement debout. Oui. Na bandi mingi na Parlement na wana na organe aye na fédération Simanangai. Bon, maman comme chef ne sait pas notre travail bien te nandi makamba romo loba. Nazolo baboy. Na loba obiso ki na panzi makambongo. Na panza makambongo yo kanga na ebisa yo. Yo kanga na ebisa yo. Nazalaki bola na mala. Eza ko finga te ko Nazalaki oui, Nazalaki OPA. Elingi ko boye. Ah. Chargé de l'organisation politique administrative. Ngai. Toutes les lettres administratives kolonango ezana. Ngai. Toute organisation administrative,
politique. Kolonango ezanani. Ce que je dis, ça c'est le texte du parti. Et politique administratif kolonango ngai ndeko oyo. Mokolo moko tene to c'est la transparence au sein de l'UDPS. L'UDPS prône la transparence. L'UDPS prône la démocratie. Voire même des nominations, un exclu nomme des membres des organes de base de l'UDPS, en commençant par la fédération. Je ne pouvais pas m'associer dans des bêtises. Il fallait tous en avoir droit de réponse à nos copains, parce que ceux qui n'ont pas de il y a eu des personnes qui ont donc, si on a le bac, médard pour nous, bon, on a simalo. Quand la zate, moi, on a le bango zate. So, quand dima qui a mis ma camolingue bimawa. Il y a les bosso yango mundu qui a les bosso na qui nango kosa mundu qui a les bosso yango. Ngai na yepo na kosala scénario te. Ngai na kofinga mutu te. Na kopesa sa précision à l'ikambozali. Et que parce que tu es un faible, même pas un faible, un exclu du parti, tu es autant membre il y a eu des PCT. Tu engages l'UDPS en qualité de qui? To s'appelle ming vraiment de comédia to zali ko ya chiste na fin na biso ya mboete to zong silo maloba vraiment qui nous clôturer pour notre aussi sa première émission et ça là que émission il fallait pas ils ont besoin minute belé parce que ça que émission moko il y a trois des réponses aux qui réservées dans des comédia bolanda qui émission baloba qui concernant monsieur Meda donc trois années ça là qui vraiment réservé pour naïe à ko répondre parce que baro refinga ya ka boité baro ka ko condamner boité tant qu'ils ont envie à zoloba donc il faut à se défendre ne remédier tout comme qui ne vraiment na suka tout comme presque na suka ne éviter aux ans loko bakisaba na poto bazolanda yo moi message mon pour na bande kwa diaspora non seulement bande kwa diaspora mais bande ko be bazana kati Afrique awa précisément pe na Congo bazolanda be mission yo bazoyo kayo. Merci nazali ko lo bana bande ko na biso o bayibe bango nyonso ke mokolo moko te mesa ya ba peuple congolais na dialogue kanambe na ba congolais e kozala kate kanambe aza seigneur de guerre e kozala te soki toke na nzela malamu ya bokonzi ezali maponami babiloko wana ya scénario ya aventure wana yo toke dialogue lelo toyebina nazo benga ngo po glissement et salama poke azwa lisusu mbele ya kokende na mandat ya misato or ke ko salama te vrai congolais akolobake wana ezali scénario wana za kuna na katite alors wana toza na katite bandeko totika na bomoko ndenge tozali ya bomoko ya mboka esengeli ndenge tozali tolobaka solo pona mboka na biso totali direction ya kokende nango poke mibu ekoya mais c'est kanambe atika Congo démocratique Congo bana mboka to kambango mais imperium c'est un droit imperium ezali peuple congolais na katna imperium c'est un droit parce que peuple congolais mutapé ça qui son excellence c'est ce qui dit pouvoir il y a légitimité. Merci bandeko boyo qui vraiment ndeko medar na boké binyoso wasil koloba eloko mabezate je crois bien eloko mabezate ceux qui yo o talibiso o monelo mabe ko fingate zo courage benga biso tuna biso mutuna s'il faut to lukande komeda to lukaye to rotuna obligation na bino eza vraiment ba devoir na biso to ça obligé ya répondre na exigence na bino vraiment to lobi et grand merci pour na bino so vraiment chance pétant ya Rolanda biso et je dis encore un grand merci pas ya Yemoko notre boss Patrick Momo Digital les Camoroka moi boss a pesi biso 3 mois le bil photo ba la biso so bato Momo Mboka qui on a devoir hein mon compte a pesi biso 3 mois bien lingsu ba célibataire te na site na biso nyonso il photo ba la wazana moi c'était Luka moi na Momo Mboka ngakundi na bono bana déjà ba devoir na pour na sa quitter na charge wana Yemoko le bien on charge ala 3 mois ya pamba Luka moi si baba lelo na Momo Mboka indi mabe kilo et continue Momo Mboka. En tout cas un grand merci na musalo zali ko sala Patrick Momo Digital. Merci mingi na famille no nyoso pay bazali na bo sanité Jerry Katalai. Moi na popia mokolo pa oza vraiment ba motene belé na motema o ya yo o lingaka mingi moko moi si moko o lingaka vraiment ketia momo na peso ba mote belé. Je dis encore un grand merci pa ya Aigle Michel place ozali na ebi ke ozolanda biso na peso ba mote belé. Na se plara pour parce que yo telemilaka oyebaka na lobi sous merci mingi pa tata Lopango merci vraiment tata Lopango na bossa note nebi que moi ba soutien zali et ça la peine biso pe bien donc continuer car ça la moi bien tata Lopango ya prince mondial na peso bambo tebele na bossa ni pété joie ondombe les bibliothèques internationales d'Angola place aux ali no c'est la raba pris en charge et révélo la ninga baza na posa akenda ta Angola nzela lufu akomona ta nzela lufu ndenge zalara. Ceux qui moi appellent
moi prise en charge toko tata ngola to sala ta moi élément on a compte bomoko mboka nerve là et ça la biso bien crispé à Leli et ça la biso moi bien équipe bomoko mboka na Angola. Donc toujours c'est la biloko je dis encore un grand merci par maman Nico na kata Suisse maison la grâce décoration Tokos. Donc merci mingi pa na bino so bozo ki chance sur la biso Jibeka vraiment bomoko mboka Belgique na bosa binoté merci na bino nyonso ma sœur ma grande sœur Marie Lucie qui la na kata Allemagne na bosa nyoté mutumoko na tanga arrêté melelo no tanga e bébé Belva Medina et Sidé un gros bisou ma nièce alinga noro na mingi on a PC bis mingi po na linga ke mingi vraiment na pesi merci mingi na bande kono so bomoko mboka pe équipe nyonso toujours travailler na ba on a kata kini vraiment to kutani prochainement ba pesi ngati ko bora mabanga pa lola est-ce que no tanga bono zo finga bat na zo finga te merci na bino subotikali nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala moto liboso afilma biso concert ya liboso na Suède na 2001 2002 la digital bino boyebi ka le biso to yebi professionnalisme na nanu kutu boyete donc azana art na ye na singa na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango babi se bomona biso vraiment lelo ma doko ta bandaka no santo beta to senga ko lycée to senga permission eza grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo bakosa bino te yango nde mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi